baye balingaka nkechi baye balingaka limono baye balingaka soda na bango yo eloko yango eye toa mpe na shwate bafane na ngai yo biso nyonso tosabone massivement na kati ya Congo Winner TV nabeni bafane tu abaelefila bayetu balinganga bayetu balinganga mosala nga bayetu bosepelaka na mosala nanga bayetu nasepelisaka na bandako donc soki olingi olanda nga lisusu bien donc bomona nga lisusu bien abonnez-vous na kati ya Congo Winner TV eza chaîne oyo eye kosepelisa biso kosepelisa yo totalanga yango na sengi abana sisolo bato nyonso balingaka ya nzaka kosabone sur Congo Winner TV. Congo Winner TV. La Cléopâtre Sarah Kabundi, Banouzi Yamboka na temps réel, chaîne Kangi Londres Mobimba, Balobi Bisoto. C'est ça kaka moko na Londres, Congo Winner TV. Babi biso nyonso to s'abonner na Congo Winner TV. Eh ben na Londres, ben États-Unis, partout dans le monde, France, ni biso nyonso to s'abonner na Congo Winner TV. Sarah Kabundi en direct de Londres. Babito s'abonner massivement net na film. Alors Congo Winner TV, Sarah Kabundi, abonnez-vous massivement na Congo Winner. Il faut bien l'émission qui tourne pour s'abonner massivement na chaîne Nabino Congo Winner Télévision. Congo Winner Télévision, il y a Yemoko la Cléopâtre Sarah Kabundi, babi moi soit l'équipe dans la news. La carte n'a pas payé la bien, honorable René Makondele, donc tout y est, donc voilà quoi. Juste pour notre web, Sabino qui est beau s'abonner. Yaraka na Congo Winner TV. Ya boss na biso Sarah Kabundi la Cléopâtre veut dire moi si oya leki ngolone lengi. Balobi na chaîne wana ozala jamais déçu. Talara yemoko. Ouais, c'est Sarah Kabundi la Cléopâtre. Suivez tous la chaîne, la télé Congo Winner TV avec Sarah Kabundi la Cléopâtre. C'est ça là non. Ça va finir, hein? Ah non. Internet c'est l'eau ma belle. Et l'eau aussi. Aïe déjà. Dans l'émission, on a un film. Pardon. Chauffandise. C'est pas moi. Alors c'est qui? C'est pas Serge. Ouais, c'est le gars là. Non, c'est pas moi. Eh, regarde. C'est vrai. Non, c'est pas moi. Mesdames et messieurs, voilà, vous allez pour.
T'as la beauté la Serge, la beauté la camarade en Serge. Nadia déjà n'a qu'un lot. Bon, en fait, les lots. Les lots, les lots. Les lots, ils ont mon barata. Les lots, ils ont mon barata. Je veux dire, les lots, ils ont mon coloya, les barata. Alors, tu vas le dégât. La dingale. Mon Yarbi. Celui-là est mon Yarbi. Les autres, c'était là. Maintenant, on a parlé d'elle. Tout le monde a parlé après, tout fait la systématique. T'as des dents de toi. Bakata toujours sans Jolanzambe pour na Bakata avec pour la mort. Donc Bakata aujourd'hui a 16 ans. Et Bakata totalise 16 ans de vie sur terre aujourd'hui. 16 ans, on comprend 16 ans de 16 années. 16 ans qui 16 ans pour 16 années. 16 ans de vie sur terre. Par rapport à âge, 16 ans. Joyeux anniversaire à Nicole et Bakata. Voilà. Vous avez le temps avec Nicole et Bakata, vous connaissez quand même sa personne, ton mot de vos animes par rapport à Nicole et Bakata. Quelles sont les pistes en fait? Nicole et Bakata pour réparer pour que ça vie à Malam. Qu'elle reste, qu'elle soit toujours la meilleure comme elle a été pour toujours. Oui. Quel est le côté sombre de Nicole et Bakata au moment où il faut aboutir ça mon pays ça côté sombre ça va bien sortir alors on t'a vu sur la photo peut n'a pas ça j'aime na ça qu'elle continue à aimer les gens. Voilà, merci beaucoup. Merci. Baza déjà pour les bébés. Et pas Fatou. Na FK TV baza pour déjà bébé. Fatou Kayeme TV baza déjà pour les bébés. Na FK business baza déjà bébé. Donc tout ça déjà on a comme ça dans la résidence ça. Olia vous me rendez-vous. Et là, on y a malheur, vous avez Nicole et Bakata. Là, on y a malheur, on souvenir malheur de Nicole. Elle est toujours souriante, même si elle liquide, à la fin elle sourit. Merci beaucoup, bonne santé. Oui, ça marche pas. C'est l'anniversaire de notre joyeux anniversaire. Ah, merci beaucoup. Pareillement aussi parce que Bakata a assisté à Batunyoso. On a des téléspectateurs, on a des fans de joyeux anniversaire là-bas, on peut bonne fête là-bas. On se souvient d'un temps pour ça, Bakata. Souvenir de Malam, Banda Bosa, souvenir de Malam, vous aurez retenu pour la Nicole et Bakata. Souvenir à Malam, on a retenu les pays Bakata. À bon balcon, ok. Soit c'est pénible en tout cas à manifester qu'à c'est pénible. Ok. À dans la hypocrisie. Conseil la caméra n'a pas fait. Le jour où on a changé peut-être mon comme dans tout ça a parfait. À ça on va côté sombre na. Conseil nous amis pour Nicole et Bakata. Bon, conseil non pour ça Nicole et Bakata. Auparavant elle s'est fâchée trop. Pendant c'est Kamingi, donc que c'est Kamingi était à pamba mais soit moi le capacité péta c'est Kamikaze. Après, Abumba comme maté, Abumba candidaté, mais de temps en temps, toujours là, la mouka, Azasu monté. Donc, comment dire, tu peux aller un kipa, à kipa n'était, à quoi il appelle Kamou, il y a ma bébé, peut-être à lobby comme moi, ma bébé, et qui paye. Ah, au moins, on n'a pas boîte. Encore, il y a mon pépé, mon pépé, sur internet, des cabales là, la cababo, t'as mis pépé. Babim, si mon pépé, mon robot, et il mon robot. Bon, ma papillon, quand on a mon pépé, bon, tamara na la net. Bon, comment t'as le camon, bon, quant à elle, elle dit que c'est faux. Donc, un qui pas quoi. Et donc, qui pas quoi, donc, italien. Et tu as écouté, on le bien, on des mères, Nicole et Bakata. Vous savez, on a bébé ensemble. Ah oui, hein. On est venu le côté. Tewa Bakati. Ah, Tewa Bakati. Bon, mingi, exact. Tu partageras mingi Mambanzambe, ou ils en ont tout le babouya, nous sommes bateau. Tu
partage à mingi ou les vie spirituelle et puis tout ça dans conseil ceux qui n'ont qui par rapport à l'âge mais n'a pas ça quand même mingi ba conseil quand on a un problème où il déranger dans la capé mais il y a tout à bouer moi la paix à expliquer la paix en jour du campo qui est dans le d'avant la salle c'est même à Sili qui n'est à tali kamangwe les qui kanda makasi donc avant à réagir abenga manano akita atakanda mutango pananga tango loba na taille c'était yaya tu ba mutso pe muso likambo ke mutu bo alobi bo pona yo ye moto mutona loba ini donc l'homme mususu au viango ke kana fleuve Congo au bois qui n'a eu puis ça passe la vie continue. Voilà, la vie continue. Merci beaucoup. Nous vous remercions. Hein, merci. Nous disposons ce temps de micro. C'est à nous de vous remercier pour ce programme. Jour anniversaire en a. Nous sommes à Boyer, nous sommes à Boyer, nous sommes à monter. Dès que nous sommes à commission, nous sommes à Kassi. Nous sommes à merci. Nous sommes voilà, merci beaucoup Nicolas Bakata, les anniversaires naïma par rapport il y a du artistique naïma et le nini maman Nicolas les anniversaires naïma maximum la sika le cas na maximum la sika boy na carrière na et le coup na maman ko sala peut-être que ça peut sombre na bon ça on cause à l'été on te soit au là pe mutu so azoyoka baconseil ya mutu oyo aza pembeni na ye pe fatigué po santé dérange mwanga ilo nyama na mama ndiko lifaka tala carrière pena nifuta msana ezali mokonzi kaka so natali kati lelo nazala na succès so natali kati lelo naza koavance na mosala nanga nazokola kaka mosala seke nzambe kaka nakomisaka ye succès wana emani succès esilaka oza kaka likolo secret nango eza neti secret nango foza humble eza na bato babimisi oyo babimisi na biso tozali na bango humble bato mpe baye nsima ya baoyo babimi nsima na biso baoyo baye mpo tozobota kaka baleki baye bana baye bana mpe baboti bana na mpe baboti bana donc tozobota donc ntongo oza humble na bana na bakoko amen bakakayaka otonelenga ata vandaka wapi so abenginga noyena esila te parce que humble maman Nicole Bakata, tout le monde la puis na très bien internaute donc parce que d'abord parce que belle kuna donc fêter kuna mon rose ani fini pour bandi on va se répéter on va se kuna mon ya suka kuna bango zelo pena basi que non fa ya bima boyo kindere biso mon rose ani basi belle bosi ezaka esengo mingi soki osesi réception bandeko baye soki mpe bandeko mosusu baye te mpona nga namonaka pasi te ekoswanga mpe te na oyina mpe moto te parce que tolalaka mpe ndako moko te baréalité mpe ezali surtout lokwa yango ezalaki nango eloko moko boye basalaki nga surprise basalaki nga surprise bafetele nga donc nayebaki te ke na ofete parce que na préparaki te mpe nazalaki na makanisi mpe na fete anniversaire na nga na année oyo sikoyo ntongo tasala surprise afetele oboya quand même te yo mpe sikoyo koma obenga bato baya sikoyo eya na bato mosusu oyo bazwa temps eya na bato mosusu oyo bazwa temps te na oyimayima te relation mama Nicole Bakata na bakolege asa na relation nini ya malamu to tapelo baduka nituza kunanga na ekuri le karte ni relation nini za na bakolege naza na relation ya malamu toza mpe na barelation ya mabe parce que toaba tozalaka bahypocrisie te tobaka te nazalaka bien na bandeko na nga nyonso non eya na ndeko mosusu mpe kovanda bongo na sepelano te ya mpe na nga mpe mwa motu mosusu mpe na sepelane te mpo toza na biso bato donc toza na barelation ya bato ya malamu ya mabe mpe ezali
Voilà, merci beaucoup à tous chers internautes. Nous allons tous zoomer na kati na kati interview et Nicole Bakata. Collègue nangai par rapport à boulot, sœur nangai bona ma bébé camarade nangai. C'est-à-dire Esaïe, Gabriel, Fatou Miracle, c'est-à-dire tout le monde, tout balé andaya, ici pechanga bango tout baza ba massa, c'est-à-dire le coup là, les occasion anniversaire na yango sala kingai appel à bigeno que ce choga yo ko zanga titala raka camarade no baxi mbula moko ko zanga tena ndenge ya GDG ndenge bayebeli makambo okoki jamais ko zanga yango moni présence tanga mon ozande tinini par rapport à une année de plus au Nicole. Joyeux anniversaire mbotama et l'amour et puis birthday to you mutukulu ya mbote. Joyeux anniversaire et bagata ba couleur. Que du bonheur à toi, longévité, prospérité. Nzamba Baxelo est belé, Abaxelo expérience est belé na boulot oyo, Abakiselo pena oyo nyonso to beta masolo to solo la, to somba ba mapango to sala makama minene to sala nyonso minene o artiste nyonso ba sala ka ya monde, c'est-à-dire Nzamba Baxelo et bakata ba couleur. Alors conseil ne cause net ni pas Nicole Bakata. Bon conseil na groupe ça yende conseil na groupe ça y par rapport à ni par rapport peut-être là moi bon monaki ah Nicole faut bon sa place pas autant là yo conseil na groupe c'est carandé attirer compréhension ah de compréhension ça dit de compréhension ça veut dire que non ce qui est moko habine tété attends ça on a la raison dans soit habi que wagana tort pour na tort ça dit atika kaka compréhension à part yango Aza sermo aza bien, pas de problème, ayebi ko partager, c'est-à-dire celle la Bible, le beaucoup épais ça. La mec qui donne c'est la mec qui reçoit. C'est-à-dire aza ser o tozana yé pe na camarade nangani, yé na Gabriel, Fatou Miracle, c'est-à-dire ça c'est ma mère amie, c'est-à-dire makambu nangana ayebi saka bango makambu nanga pe, ba yebi makambu na bango pe ba yebi saka. Bon on bet on la télévision. Elle est